Makomi balé on a yeba quitté sur la dot chez les Balouba. Donc premièrement, la dot et quoi qui cause la té que bossing à dot pour na elo comment que vous avez besoin. Par exemple, vous avez un nyongo, allez, bossing à la dot, il y a 3000 pour na to kende to futa nyongo wana. Non. Il y a un gonde siko yo batu mikolo, bokoma ba iPhone, bokoma ba plasma, bokoma c'est bizarre. C'est bizarre. Batu babandi ko singa ba vélo électrique. Pour qu'il n'a mon sala. Chibindji. Interdiction. Deuxième chose que je savais pas sur la dot, c'est que dot est là qui te ba pesi bino ango. Allez, tomo bino ba moko bosombi biye boke na Congo, na dot à moi na boke so comme la primis nankoi kuna na Kinshasa. Non, c'était pas comme ça. À l'époque, dot pouvait même servir pour na kobali sa mutu mususu na kati ya famille. Par exemple, nga ba pesi linga dot, bazusko dot na ba bombi yango, ba balisi yango yaya na nga mobali toleki na nga mobali, ou bien même oncle o ya lié dot wana yeba kende pe abala na mbongo wana. Na yeba kita, nga na kasi kaneti ba pesi bino allez bolier, mutu vide. C'est pas comme ça qu'on faisait les choses. En fait, dot est ça qui peut utiliser neti caisse. Oh, il fallait que tamboula de famille en famille en famille en famille pour que ça va te avoir opportunité babala. Bon mouni, binosko bo komisa bala neti loto. C'est pas bien.